Koffi Olomide soka asala émission mabe toko loba ndenge lelo ya komiko fingisa abakomi ko finga Shikito ke aiba kimbongo bafutela enda kute bafutela enda kwa $200 koto kuna matadi kibala sisa garantie ba makosi soit disant na yebite mais so epé yango to lobela ngo tanga zwaki akanga kanga kenda nzoto tozwa Koffi Olomide autant comme Koffi Olomide on a force mon Koffi Olomide quand même je le s'il vous plaît avec tout le respect que je vous dois s'il vous plaît oyambi botalatala mais c'est simplement parce que Koffi Olomide yo par rapport à non s'il te plaît là c'est sa question ngai par rapport à Bruno Tibala au big non Bruno Tibala et tout mais on a tout nous on a Koffi Olomide peut-être à lo bana mutu mais bon force non s'il vous plaît Lelo yo alubi ke Shikito ayiba bambongo ayibi bambongo na ngola pona banzembo ba mamugo ando o Shikito a problème ko kanga banzembo na mutute eza façon de dénigrer mutu babelo ka bongo ndetinga na part nanga na koka moi pasi mukie na part ya grand artiste le rôle Koffi Olomide et puis azali icône oyo ke biso tout atana ba fête na ba makambo tout msupe ba parcours pe biso sur le plan amoureux te raisonner pe ba to se retrouvaka na banzemo na mais moi ba réserve ya miki ezala na ebite so na zolo ba mabe tango sangali kamba force ngoza force na nini mais je l'ai botalata la ba mingi ba mo qualifier na ba journaliste internet pour décevoir ba sa poto Gilet botalata la bateau baebi to sa parcours n'était mamba bolingone wana za vie privée na mais au moins ba te belé ba mo cham no batu ya intérêt to bo moni que no bozi o bondo luka bo vanisi maram na ndenge ya richesse c'est-à-dire déception bo mo bala basa richesse Salut fidèles internautes, vous me suivez partout dans le monde. Nous sommes bel et bien sûr cleboa.com, la chaîne d'actualité. Ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse, je reçois pour vous un professionnel des médias à la personne de Gilet Botalatala avec qui on va en parler, un confrère qui travaille à IC News. On va en parler avec lui, on va décortiquer la musique et puis d'autres actualités. Mais avant d'y arriver là, laisse-moi remercier les patrons de cette grande chaîne YouTube informative, cleboa.com, de la nation les Big Boss Tonton Banda. Bah, formule à yango et puis bon séjour à toi Kinshasa Pichumanga boss lady moi ça Pembe Keba Pembe za option Pichumanga boss lady toza toujours dans moi on continue toujours qu'on fêter hier c'était vraiment catastrophique et j'en profite aussi remercier l'éternel code mondial les seuls et l'unique code Yamboka Yaouli Moucheni via Petinaye Mame Milin Zemba ya tous pepele ambete le maman Likelemba Arnold Kassana merci beaucoup à toi parce que on est toujours ensemble, merci Ndombasi. Et comme je l'ai dit tantôt, je suis bel et bien sur cleboa.com, la chaîne d'actualité et d'information. Je reçois pour vous Gilet Botalatala Botalaske. Bonjour. Bonjour Losako Bakali, Prince Bakali. Na Cleboa. Donc tout fandara tout solo. Merci beaucoup wana politique Prince Bakala kota moi beaucoup plus mais au moins tout fandara Gilet Botalatala tout fandara biso to solo un tout petit peu par rapport il y a actualité. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes assis ensemble avec mon invité de séjour, la personne de Gilet Botalatala, professionnel des médias aussi également. Vous qui venez à peine de nous suivre, nous sommes bel et bien sur cleboa.com, la chaîne d'actualité puis d'information. Alors, Gilet Botalatala Touvandi, encore état professionnel et média. Batunyo so bayebi Gilet Botalatala à un certain moment batebele ba benga ngabi Prince Bakali Gilet Botalatala kenda wapi et posant la presse en ligne déjà évolution après sango ezotamola ndenge nini évolution après eza otambola nango moi bien ndenge YouTube eza osala musala mais la plupart na kokolo ba biso ba congolais to ba YouTube eza arma monene o biso moko tozo ba ko utiliser ngote na ba eyindi Gilet Botalatala panzi Matika Songo et Yindi Matika Songa panzi Mike Lokamba ini Mike Lokamba panzi Frank Stemai donc biso na biso et l'autre bib c'est alors que eza mala muté batala biso kana communauté congolaise té étranger batala apé biso na étranger yango zo mona nga to bongisa makasi mais koto wana eza moi pas si Prince Bakali na beta c'était parce que eza le rôle là au comme bavard na stade des martyrs donc soki Karine Mokonza somba talon na ye na babezi na ye opekisa ye comment est-ce qu'il est important parce que la babezi wana pour son talent que non si ça ce qui Karim Mokonza somba talon na ye na babezi wana et alendele a otambo na Karine za véhiculer na ba émission na ye
et que qui a bandé no koki ko reprocher to ko pesa conseil parce que ba remarque biso so peto pesa naka mais soko bo ke nango bo mingi zo ko ma bavard na stade de martyr et ko balukela yo pe c'est ça atapé quand tout ça biso mbale bo na otanga ba komba bande ngono so bo comprendre que naza vraiment des to ba apolitique c'est-à-dire que la politique ya ndenge ya polémique naza libre otanga komba tout le monde yango za ça la bien avant parce que na sala que fort naza bien non c'est na mutu na appelle ba qualité na mabe mais na sala que fort naza bien na mutu tout le monde. Alors par rapport à la base, on a une question non aussi ça non aussi CPT, la base est-il important en tant que journaliste? La base un phénomène base ils ont beaucoup plus na presse en ligne. Yo au sali parcours nous au sala na télévision kin tout le monde a bloqué les gars na internet té. Pourquoi to kaka et inzi? Pourquoi to kaka non à sali base pour qu'il y a ma voiture pour qu'il y a ça la boue pour qu'il y a ainsi de suite. Na yamba fabriquer une émission moko na chat titre mon normal batalate. Na la na tourna la mukama be 600 vies. Na ngabo talatala 600 vies. Ah ngabo talatala 600 vies. Nazonga masima mabo na benga réalisateur na ngai ezaka ne ville pour tout son vie pour tout ba sera ezaka Tracy Mbelenga po mon ami la poto na poto la mon ami Tracy Mbelenga po massa na ngai petit na yo et massa na ngai tout compte ko benga petit na nga vient na nga et na bon parce que benga ida Adams petit na yo Adam Sozo za petit na nga za mwana ngai c'est ça dans dans sens Sozo ba wana ndete petit na yo sola non na mwike bino bo comprendre nga no ke non na ndenga mesme yo ngo ke no bande mususu ça dit que tant na to changer titre total ma botola la tola mgo tout non combien 21 000 vies de 600 vies à 21 000 au tchai titre normal mais tant au changer tu et indi tant tu sais Jean et indi donc bombe mbala moko ba tu cri les gens ngose oyo pe comment que non pe mingi bongo malgré ba tomber ba boya na bango mais ba cliquer kaka c'est ça j'essaie de comprendre bien ça ba tapoter ni ba conception na système ango non seulement ba tapoter za pe ka biso mon poto ko pour changer na biso to ko pour na changer. Mais au moins, presse en ligne, les presse moins importante. Moi personnellement, nous sommes dans la TV à Kin, mais il y a une presse en ligne, c'est-à-dire Internet, entre ces des grands paramètres là, j'allais dire, des grands points aussi importants. Il y a presse à télévision à Kin, puis il y a presse en ligne. Pour na yo place ça bénéfique. Oh yo so vanimo bobia non awa ça va. Non so mi balé parce que sono bi na Kinshasa. Et ceux qui n'ont pas mingi, l'opportunité na zoa mingi. Le contraire qu'on internet na yamba batebelete, mais na ninga Kinshasa na zoa opportunité à ko yamba batebele. Ok pe, oyepe na résidence il y a le fait Etienne Tshisekedi, rendez-vous na Félix Tshisekedi. Et ça grâce à la télévision Kinshasa na yamba ye, na yamba mutabeza biso jidama Bruno Tshibala incompétent, premier ministre incompétent. On a problème là. Non, à beza batu jidama. Nazal ba vidéo na yebi bele ba mo critiquer ba bi je le botalata l'état natif ya lemba mo critiquer ces derniers temps Bruno Tshibala trois mo kota politique eza bo solo o monde biso pe miso to sala so bat ba moni ke tolo ba mama longa te eza ba loba pe o esengili ba ochara ba commentaire pourquoi pas na yoka sonyo loba po ko filo mide soka asale miso mabeto to loba ndenge lelo ya komiko fingisa ba komiko finga Shikito que aiba kimbongo bafutela enda kute bafutela enda kwa $200 koto kuna matadi kibala si ça garantie ba makosi soit disant na yebite mais so epe yango to lobela ngo tanga zwaki akanga kanga kenda nzoto to zwa biso Koffi mide otangi comment Koffi mide on a force on a Koffi mide quand même je le non, s'il vous plaît avec tout le respect que je vous dois s'il vous plaît oyambi botala tala. C'est simplement parce que Koffi Olomide, yo par rapport à ma non si tu peux lancer sa question par rapport à Bruno Tshibala au big non Bruno Tshibala et tout mais on a tout nous a dit Koffi Olomide peut-être à lo bana mutu mais bon force non s'il vous plaît yes Koffi Olomide soit lo maman la muta lobat ça maman la muta lobaka pe que ya se pété logo nini oh comment la force logo nini oh yo Monique ngana lobi ya mabe o pembe na Koffi Olomide force soane déranger na kamwe kaka ngana kamwe kaka ke Shikito ndoka ngana nzoto Shikito makam nyonso lelo yoyo directeur ya Koffi Central mon ami Eddie Dior et Duplice Oazalaga réalisateur caméraman et pas Serge Kayembe na Baraka télévision akoma directeur ya Koffi Central na zaingi na micro na ngalo biki Shikito caméraman bongo caméraman faut dire qu'il me pas dans caméraman. C'est un parcours que tu comprends la vérité. C'est ça parcours. On se comprend. Et ça parcours à via moto.
ozo pa lelo yo alubi ke Shikito ayiba bambongo ayibi bambongo na ngola pona banzembo ba mamugo ando o Shikito a un problème ko kanga banzembo na mutute eza façon de dénigrer mutu ba biloko bongo ndetinga na part nanga na koka moi pasi mukie na part ya grand artiste le rôle Koffi Olomide et puis azali icône oyo ke biso tout atana ba fête na ba makambo tout msupe ba parcours pe biso sur le plan amoureuse to raisonner pe ba to se retrouvaka na banzemo na e mais moi ba réserve ya mikieza la na ebite so na zolo ba mabe tango yo sangali kamba force ngoza force na nini na respect na ozana na respect parce que aza papa atanga na informer pe ke la force nena na zo informer pe ke Koffi Olomide atanga na papa na botala tala ba moko na Saint Théophile bango force nena lo babongo la Saint Théophile alemba na tinde na force na lo na banzete wana non la force nena non na olinga pete ko comparer ngana ye parce que na âge azana respect na ye azali massa ya gabe ya tembo ya vie na nga gabe ya tembo eza bongo te jeune pango c'est-à-dire que na âge azali papa et puis na ba expérience ma me na ko bungi na divagation te ndenge bino la plupart bon bino te s'attaquer na biso en général to koma ko linga to ko ta rando héritier Watanabe pour tu en voyage Angola faut vraiment moi soki remarque ezali na assista na répétition héritier Watanabe Baliboso na yo jour Bersa yaka des autres filmer la caméraman ozo kuna mais bikandi ya benser na répétition du siècle répétition du siècle évangile c'est ndeko Koffi ami benga mopao ndenge joka be ami benga les bulldozers de la presse abi dozer mutute ami benga les mbokatier de la presse za mbokatier te za les mola a mola ya mutute netinga za l'espoir de la presse mais abino ozo comprendre ngetinga les combattants de la presse évangile selonga na na répétition héritier tozo so ba image na tablette na gumbama na mon héritier moko courtoisie routier ba roulage ba lobaka bi no te bozo ba image bi na ozo mabwe ba maître héritier Watanabe ba betanga lipeka pa gumbama na baluki na taliebwe na bi muto beto yebiete et poni na lobela ke bongo pour en éviter soit on a biso msusu amoni botalata la msu prince bakali to adam su zolo aussi prince bakali na bango ko banana chef na bango héritier Watanabe ndenge amone la ba musicien prince bakala sa attaché de presse ya la team Watate quand même mais pour na nos informations o le bi na gangela ki mete wana ese ma vérité na ese na biba bo sala ba batu na bo sala ba biloko wana et puis na fungola caméra na kati émission meka ba masala ba singa te ya sika elongo on remarqué makasi héritier Watanabe baza grand artiste pe mboka na biso o azoluka bima image mais lo mona ngoluka bima to abima na image et ça bimi na ngabe na tezela abimi na paramètre muso paramètre muso abimi te ndetinga na ebani botalata mais non na sali ma musute il faut na ça info tala lelo ndeto mo lingala fasi il faut na tcha Zakari Mupanzi na polémique loyer na ndenga bien Zakari vient nga ya on azoba na comité il faut ONG nanga ki libanda partout dans le monde panzana remarque moi mkene ngana ça par rapport à makambo ya ambulance et Adam yani Bercy Mwana moni Bercy Mwana héritier tango aidaki Bercy Mwana sur le plan politique stratégiquement l'administration na yé bachali babino badamse bakasote onga na sala kuna te quand même pardon s'il te plaît longola ngai naza attaché de presse nguna ti na longoli okasi il fallait bossa stratégie ni bokoka ki ndenge adamsa ndenge adams na héritier nde balobaki ke baye bino rapport ndenge balidaki e Bercy ndenge ya buni musheni vient ngati apesa be mbongo libala ti mame milinze mbaye musical basenga na libala na mbongo na enchaîner yango ba mame milinze mbaye la mame milinze mali kelemba ya tous peuple mbetelo black mamou les maliens bango nyonso pe ato bisinga na boka keni mbumba armelu keni mbumba pe bango nyonso armelu bon c'est ça parlant banini héritier Watanabe azaki na stratégie bien batu nyonso ba sepelaka na ye bu abimi abwakila mais ko bi lingi sala héritier bien makasi na ndeni tanga pesa ki mbonga aider Bercy ta yaki po aya okota même sous Charlie yo Adams Karine batu tout peut tika nga ke ra Marcus Ngangel na omi na cadre la team bongo tika ke c'est bien est-ce que beaucoup de stratégie que ça que ka héritier ndé se pesa ki sangwa mabe pour to ebi ke héritier ko tsaki Bercy Mwana na intérêt na ye pour intérêt ya la team po e obaksa pe implice na ki Bercy pe mais na angle mususu ezaki na ka ya mort d'homme attaque Bercy Mwana ezaki accident za acte posé involontairement mais le ko epelisa ki da moto mabe comme na rola kela mabe eza les arrêts ki bongote neto mona maman Bercy Mwana saki stratégie Bercy héritier français a invité à Bercy Mwana tant que aya ko bois que là ta na 5 invité to na disque que azwa mouvement mabe ça dit que yango mona sens lengo baneza parmi ba conseiller parce que soit pe na milito ndeto solo ba MSP ko mape to benga pe lita ko boya ne
poya bino tu bato biro pe bo pe note ko yamba su botata te po bato sala ke po to be bana ezaka bino ba attaché de presse sans papier ngapi attaché de presse ba attaché de presse ça s'attaquer na massa na yo petit na yo o bengi mwana no Adams Luzolo wana attaché de presse na Karim Mokonzi c'est mon ami là ça c'est Karim Mokonzi na Adams ngate non ça c'est ngalo basé au mona que il fallait pas cette stratégie moko boyeke aya comme invité à boire canadien c'est ce temps ça mi bongo sachez que na batu oyoyo au moni que kanda o batu mususu na anglais mususu batu mususu ba nango pona ya héritier watanabe et kolongwa anglais musique po anglais musique to beba naka ngai na Adam Suzo to beba na mele to solo la ko ebiango matika songo to beba na mele to solo la mais c'est comment est-ce que le kabaka mort d'homme et ça le quoi que ne bando ba o somba ki ça bo beba na bo maso Vincent to zan bon ngana zana Vincent bien au nom de mon Dieu s'il vous plaît so il y a Vincent benga une émission to va na Vincent au monama Vincent c'est un frère les qui n'est pas roube exou c'est bango tu na zana bien to za bien na Vincent chez lui c'est mon ami keba s'il vous plaît na ndenge ya na bi keba te na ndenge ok biso mais keba moni moto bo partager ne ba pakuta bo keba ne na loba keba ya pichumanga boss lady keba boteza magnifique moni ba Vincent chez lui baza ba frère oyo moni bato bo lunga bo bandana bango idéologie le longa na kwena nga na bali na poser ye pa na kwena bali a poser mais skoyo reconnaissance même en sali mabe makasi même na sema mabe makasi ata to silika ni moyeto mona makasi po anipo totali so na zongisi makani c'est sika to uta to linga ya to li to beta nene kende boye yango mona ke tant on a commis on a za moye kande za makasi zati on a biso ke c'est un frère de héritier watana ba muto il faut pas zo Bercy selonga na habiter na exigeango selon yende abenga ke comme invité mais tanga zo ki donc image on a émission maman Bercy mona sala ki et que vraiment azama na totalement raison a eu raison que au somba ki liwa ya mwana na mbongo po oya ko sala makamdo elaxa ke lobby pe Bercy ndenge abenga ka héritier wata on a orchestre ba jeune talent orchestre ba jeune talent ndenge pas critiquer ba maison mais place à uta lobby pas au critiquer est-ce que ber wana famille ba camarade ya bato ya mowei na bato nyonso batala ka pe mo télévision mo kili ba se place na héritier wata eloko sa kité yango molonga ba ke ba bureau pe ya mo pe ba ida ka pe biso ozo comprendre eloko mais je les botala tala ba mingi ba mo qualifier na ba journaliste internet bo décevoir ba sa poto Gilet botalata la bateau baebi to sa parcours n'était mamba bolingo ne wana za vie privée na mais au moins ba te belé ba mo tcham no batu ya intérêt to bo moni que no bozi o bondo luka bo vanisi maram na ndenge ya richesse c'est-à-dire déception bo mo bala basa richesse en tout cas ils ont passé na anglais wana ninga ko tangote ngana yebi ke bolingo amour eza sans frontières bolingo eza na kinzavote eza na mwanda ils ont Kisangani, ils ont Lokutu, ils ont Gemena, ils ont les États-Unis, France, Belgique, Londres, Canada, Québec et Russie, Guinée-Conakry, Tinamboga général de FAO. Mais on a yebi premièrement botalatala dans l'émission batala commentaire. Premièrement botalatala non géré les colos, dans un moto na vivela na amour intérêt. Mon Dieu témoin. Nous allons moto vivant na ninga poto. Te na ndenge intérêt. Te na tunyo ala moto linga na poto ala moi sina yo. S'il vous plaît, na za moto na vivant na ndenge intérêt. Tant na vivant na ça avant na bala. Photos à mo pe na respect. Moni mo internet mo sapi ma na ba divagation. Moi respect neza to beta parcours les passés. Madame na biso parce que moi respect faut zalaka. Madame Akin. Non s'il vous plaît. Na tout na pété. Na comprendre que question na teza madame Akin na ya poto. Non. Na ibite ce que question ngo tu ngande ni kete de se voir basi ya poto. Déception ezate o eza importé ezali relation to zangi na relation et sili. Tant relation sili tant to lingana ki to yako tshana ba mikote et puis tant pe to komi ko kabwana moi to tshana pe ba mikote parce que nande ba hôtel so partout mo moto kana mutu na ngana mata taxi mon Dieu témoin moto zo ibisanga bi yene ngaza wana zelaka Marie Paul natalinga mo Marie Paul ba ça sila abinga ta kofi a tcho fele pona kota kofi ya concert a kofi to ya JB au fele de ifona la nane muta nyongwaza na kata concert chauffeur lobani ngelo bake nga onde na vandi awa wana par nanga soki na bina ndo loba makambo esa ke toka bonaka e koma ke e indi ba koma obenga na nde boya benga na au moins botika ba na suspense te bo loba pe ba sujet ngo ba comprendre na nini bo ba tomba mo na peut-être ba gilet botela tala na mutu boy ba kabwani à peine même pas 2 mois mais gilet botela tala bali na kin s'il vous plaît ba otala biso partout dans le monde relation oyo ngotu na relation to vandi pe to beta le solongo te 2 ans passés. Depuis décembre. Il y a na peste généralisé. Vous pouvez décembre mais 2016. Tilelo. Wana ya yo. Nga na Bali. Donc au balo na Bali ezaki pour nous prouver mutu.
ezali pe pona ngate ba relation to vivre que ezalani on a prouvé ezali pona na expliquer yo que ezali pona prouver mutu te ezali pe pona mutu te ezali po tana ngekoki mon ba relation to vivre ka ba parcours lelo mso ka bwana mwasi bo mso po beta mingi exemple mais oyo ozwa abakino prince na ngabeta mingi te o tango ka bwana oyo alba beta mingi te alobakino te okuta suna o kabela ke mingi to ya propriété expérience wana to kutani nango na makambo wana do c'est pas important ka bwana ka ko beta lisolo mais mingi mingi ezaka ke libala ezali mokano ya nzambe nde Fabriga za yembaki oyo na mwasi onga na bali na tikalaka ko penser na ye jamais na vie mon Dieu est témoin azalaki mwasi oyo na yebana na ekala tonga bomwana non atana ninga ko telema bomwana atana ninga ko telema oya siko na 15 minutes te mère biométrique na 15 minutes pour l'Iran muke Obi, son excellence M23 Bolingo. On se comprend. Donc, c'est-à-dire que dans les 15 minutes, mais ce que vous considérez que na ye tant na ye ko bala na ye to ko maneti na ba niveau wana na ye ko comprendre que nzambe ne mutu a kambaka biso. Yango yo pe ndongo za na relation za nango photo tu na rapé nzambe. Et na ba relation musu o tozo vivre nango ba aider relation na za nango te peut-être na marié to so la ga pa. Qui on a bien parfois na koko dénigrer ba relation o toza ki nango avanté. Mais tu so comprendre moi na beta c'était nango te parce que to bala na gité. Yo pour le loco là après caméra M sous na sima caméra aboué oui na pesa mbote moi na pesa mbote zate ozo comprendre na pesa yepe mbote na sima caméra parce ça moi to solo là ninga te na tanga pe komone zate mais moi ko rola kisanga ye mais mokili pe ba ko yeba moi 2-3 personnes niveau logo za oma media na ko sinanga mutana na sima te caméra oko bouger na sima po ça moi ça yo ngani ngamo ambiance da parler na ngno banini problème ezana ngote ba relation to zango photo respecter rango parce que à travers bango ne msusu ki pe botalatala ba qualité msusu to azana ngo lelo yango ne muto esali ke naza nango soki nazalaki na ba bagage te boni ba journaliste internet ba comédien ba musicien o ba kabwana basi na bango bakomi ko finga na baosa mangamne so mengai na kabwani na ndengo lisolo zo lingo beta sete wana batiko changa na la bouche te batiko changa na les news te batiko changa na zwa jeté et no batte botalata yebanité eza po nazalaki mobali avec H majuscule loko na yebaki ko gérer moi si ndenge na géraka site na ndenge na géraka ba travailleurs nyonso bayaka ndenge pe na yebaki ko gérer problème ko apaiser ko kate hémorragie et sala ke koma e indi nanyo apanzi nanyo contre nanyo na paramètre Talando solo bilana explication est claire to contredire au moins mais je l'ai botalatala tout ça l'analyse dans l'ensemble bon vivre dans mutu bokabwani même pas 5 mois aux 8 mois si mususu bo sali mariage ba paramètre bo épée arrive à moi trop ba wana en tout cas loranga salon te non na biyo te tout ça analyse ensemble te 5 mois bolingo na ebité ya pe na ba bolingo mususu o pe beaucoup temps pe na mutu 2 jours pe balani 2 jours pe ba te belo ebi ba critiquer confrère na Frank Stemai nanine Babia Kabwana moi sa poto même pas une année même pas 6 mois à Bali moi saki. En tout cas, on a préféré Frank Stemai na Zagine lobby na Matika Songo, on a préféré vraiment bo tunangoye parce que moi bat bakitika biso kaka ba réalité pe auto mon akapé c'est inutile toloba. Na ndenga mabeti. Si on moni réalité c'est inutile loba mais tant ba critiquer bino on a droit ko loba pe kaka. S'il vous plaît. Au vandi na botala. Biba sa ko poto ne ba sa la bino ma mnyos tout. Tango au lobby moni follow ba pe ke no toedanaka pe ba sale plus que ba boyi soki na boyi peza mabe ba flato ba zo a ezala na ba mbongo na bango après ba zibino boyaka okota ki Mario wana siko na ba otala biso partout dans le monde na respect ba pesa ka patron président ya fondation tala lelo na ba na ngana kimbanseke beta li solo wana ti ba otala biso ngana za na orphelin na kimbanseke non na moni ba olobela ngote sima mtapoto te s'il vous plaît au temps on a bali nani balobi ke yo ayibi caméra ayibi ordinateur ayibi mbongo bato escroquer so ezaki ba nga basala ngoto yebi ngote 12 ezalaka mutabomba ni matindi batu boke pe batindaki pe batu boke ne me bato batindaki ba yepa botata ya yala ngai en tout cas au sala eloko te nini te na omone eloko to démarrer ezate na bozolo bango te football ba botata la sali fondation nazui na cheba bilanga kuna to cheba tutolongoli bana na bashege na balabala il faut biloko wana prince bakale msu tokepe na ba ferme kuna tokozo bilanga to mwana photo lo barango yo ni ka kino billet Dubai za $650 na ke Dubai nde na filmer na pesi bino défi $650 yo ni ka botata ta mona kaka kecho eza ngo ba $250 jeune pango e ko ba $2500 bambonga ba terrain wana ti bandenga ba terrain wana bambonga ba terrain wana bite ya terrain ozo comprendre lo ko nde ezali boningo ba biloko to tuna biso ka biloko wana so baza na bandeli susu encore toujours respect makasi na ba ex oyoyo ngai na vivant na bango
na ba ex rival bango na implice ba baxelanga na concentration o tozalaki nango. Je sais que bonne chance pe malamu na nzela na bango et puis nga opesika na zai mais na olinga to beto mingi te tunanga poani. Pourquoi? Papa na ngai donc papa. Oncle ya madame na ngai. Tunanga nini et même kumu azali otala biso gote nkumu bazana poto bande kwa famille na ngai ya famille madame na ngai. Moi sinon bala famille bala na poto. Moi si on a balaka te. L'autre on a ba dédicace parce que domi pratiquement la sous entretien na biso to puiser tellement na dédicace hein. Ouais. Un grand merci na mère biométrique madame nanga na princesse mère Aliran. Mère Andaku, mère Aboupia. Mère Aboupia. Aboupia non comprendre ngonde te ya moi tembe match sili Aboupia. Ya Kofi akumisa ali anaye bolobarate. Oye razana mapatane kuna bolobate. Ngaso na lobi anga mabeza wapi. Merci beaucoup na Richard Tite Abramovich. Un grand merci na Francis Mia Tembo. Merci beaucoup na yo. Ici na Zappé Cordon na terre na IC News. Merci beaucoup. Ici na IC News. Ndebo landaka ndebo s'abonner na Bible Linganga, bo s'abonner à na cleboa.com, hein. Bo s'abonner pe na Tala Lelo, bo s'abonner na Maboke TV Mia Tembo, bo s'abonner pe na IC News na ye, bo s'abonner pe na Tokos TV na ye, Jeanne Pangu na Général Chichi, venanga Gabin ya Tembo. Viens en Titi de Bundes. Viens en Titi de Bundes, Binotou, ya ma fifi, viens en les champions malais là de Londres, na Freddy Mayemba, bango tout, ayamba na osamsala. Ok, donc vous comprenez, viens en Titi de Bundes, azana ma belé. Donc ça dit que muto vimbi sanga mutu. Merci beaucoup naye, merci beaucoup na presse Bakali, merci beaucoup na ba confrère na biso nyos musala ya malamu bozwa o pa ebike Fabrigas Orba munako betsa système fimbu so libo tata lobi mabe bolimbisa mais mutu ezakaka fondation na bino ezawana bomeba ko aider ba na bino Cleboa.com la chaîne intelligente de la nation Tonton Banda les big boss. Tonton Banda de la nation Tonton crédibilité les big boss na en tout cas Tonton Banda de la nation na pesi opembote Tonton Manga aussi également asana kin. Moi c'est à Pembe. Te wana ba kambia Cleboa. Ah ouais, apichu mangai. Ah ouais, na yoka epe, to vanda jumsusu na boutique nanga na Adams na Akimba ba pa pichu mangai. Na pepe ba mbote belé Herman Emporio. Taso slim. Faut ba ça bongo Marquis Ngangeli. Ba tutu ba lingaka biso bo talatala, bo s'abonner na cleboa.com en tout cas so na loba mabe bo limbisa. Mais ngai lo na lingi pe ke noto sala pe ba evre. Bo ya pe bo telesika ba na no bazo souffrir. Ba na no bazo souffrir Marquis to tellement auto des annoncer ben de la chaussée ne bête mais aneza ba Weston eza ba mukuse kaka ya viena nga Titi de Bundes mtavi sa mutu na bakanga dadi ya wakata na bebo tata loza noka po biso kuna dibanda tout ça c'est comme c'est mon ami bien tiré. Non bon to bala pona attends mon vraiment. Au prochain numéro ça nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande entretien. Au prochain numéro avec le même plaisir toujours de la nation Tonton Bana continue toujours à s'abonner sur Akim peut bientôt la zone à gilet botala tala ngape calamité na bala dans des mois. Au prochain tu n'as nini il bala za ki charité na zo ko sauter mon Dieu témoin na moi mike na bombaka na mike ba vient na ngatu ba les champions malais de Londres na ba mike Titi de Bundes mais na ko comprendre que libala ya pe ka mbongo te il faut qu'on appelle la bonne zone. Voilà tous prochainement mais au moins continuez toujours à s'abonner sur cleboa.com la chaîne d'actualité puis d'information et continuez toujours aussi à aimer à télécharger nos vidéos parce que chez cleboa.com on ne fait pas de polémiques inutiles. Marquis Ngangeli, Herman Emporio, coordonnateur cleboa.com Kinshasa de la nation Tonton Banda, les big boss papa social. Bon séjour à Kinshasa, Pichu Manga boss lady au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir, bye bye.